Chez Asteve, Binga, les boules à métro. Michoi, na quelle réunion? Et dis mon cher. Actualité bana Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi okunga okamba, bana Saint-Paul et papa, au fleur, okunga. Biso bana Saint-Paul, Toponi o papa, tolingi boboto, tolingi boneko, tolingi esengo. Tosangili sanga Boboto Oneko Esengo Solo bandeko balandi radio Lisanga totondi bino botondi mingi pona fidélité na bino na radio Lisanga. Pourquoi ya mokolo malelo? Pourquoi moi le 24 avril 2012 tokuta na bino lisusu na ndenge ya bomesano potoka bolangongo ya motuya na radio Lisanga esami na fondation Lisanga point de soutien congolais au bureau keza bino skitenge solo tinangonga 20h ndenge ya bomesano chaque mardi jeudi de 19h à 20h toka bolaka na bino ngongo ya motuya ya solo eza le 24 février te kaseza le 24 avril et pe tozali na 2012 et pe mardi to trichete to fraudete eza ndenge makambo ezali pe mardi nyonso yaka pe na makambo nango nde tokoyesa bino na bokusi na lombango makambo mibale oyo tomoni ete esengeleki tokabana bino na mboka Pays-Bas soki toloba misato te donc mibale oyo eza na actualité sikoyo moko ya misato nde tobandi nango mokolo ma samedi oyo moleki accident monene esalemaki ya train awa na Amsterdam, donc bengunduka mibale mitutanaki oyo ememaka bato mitutani mpenza na liboso nango balobi ekoki kozala erreur ya conducteur moko machiniste moko oyo a respectaki feu rouge te yango esali mpenza bablesse ebele koleka 40 moko malobi nano ezalaki na 10 oyo bazalaki gravement blessé nano na hôpital balongbaki te nde na mokolo moleki ezalaki na mama moko ya 68 ans nde atiki molimo na ye na nsima ya bapota minene oyo ye azwaki na accident wana balandi radio Lisanga mibale oyo tolobaki eza actuel yango tokoloba na bino mpona metro ya Amsterdam discussion ezali soki bakanga tunnel oyo ya metro te tunnel oyo ezali entre Amsterdam Central na Amsterdam Station po balobi ete batravaux ekosalema wana mpona kozongisa ngo malamu ya rénovation ekomela ntango molai mpe esili nano te ezali risque monene wana ezali service ya inspection ya milieu mpe ya construction nde moto elobi lolenge wana solo likambo susu oyo tolingi tokabwana na bino ezali cabinet ekwei solo na Kinshasa kuna na Lingala soki balobi cabinet ezalaki pe na sens mingi cabinet avocat donc bureau pe ezalaki pe na sens ya WC toilette kasi cabinet oyo tokoloba eza na sens ya gouvernement donc ezali na gouvernement ya Pays-Bas pays crise ezali monene bakotala soki bakoorganize baélection na basanzo ekoya na juin na septembre eza na discussion ekwei mpona kuna bakotaki bango ndenge toyesebi na mikomileki bakende kodiscute lolenge kani bakobomba mbongo mingi mpo basala badepense mingi te na ndenge crise économique oyo ebeti bato
nde sengeleki ba pays nyonso Europe baza obligé ba remplir ba condition moko boye devant Union européenne. Pays-Bas pe lokola nde bakendeki bango na palais moko boye ndenge mpe tolobaki na bino na Pays-Bas kuna esimbi te moko mwasa midi omoleki ebebi moto ya PFF oyo Wilders ye ekomaki mpo aloba soki ayi d'accord na masolo basali basanza ebele ye alobi ete aboyi na ye basinyale ete alataki na bilamba kaka ya normal ndenge wana ya ntango apema kasi ntango amoni ete conférence de presse elingi epesama mwana ne ya mobali amemelaki ye na lombango costume mpo abeta nde amonanaki nango libanda kasi komona ete ye ayaki nde na bilamba kaka ya bongo deja bato baye komona na nsima ete ayebaki na ye ete ayaki na ye be kopanza makita balandela radio lisanga mingi makoya tokoyebisa bino mpe lokola tobandi boye bayeba Pays-Bas toyeba makambo lolenge kani makoleka awa po ete kokamba mboka bopolitiko ezalaka eloko monene eza eloko moke te oyo epesamaka na sani ya mbele toleka na République démocratique du Congo totala na maamo mokolo toali na mboka Zaïre. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre, mieux, l'ultime recours. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Solo balandi radio lisanga boyoki bo reconnaître voix wana solo ya Wazabanga le maréchal. Lelo le 24 avril 2012 Tosali le 24 avril 1990 Totoloba 90 Tessiko le 24 avril 2012 22 ans depuis Mobutu asalaki discours na ye oyo boyoki na émotion monene ya kokabana na ye na tête ya MPR pona likambo ya multipartisme pe démocratisation. Sikoyo 22 ans République démocratique du Congo ndenge ye kokoma ezali wapi. Solo waneza mutuna otoko mituna biso banso pambate na kati ya mutuna oyo toko mona makambo manso oyo maleki na bambulo nyonso mileki pe ya suka oyo tikoleka fraude électorale ya monene. Soki tolingi to loba ete libéralisation politique et bandi wana na barate ndenge basusu bazali kobenga yango toloba bien ba recul tokomituna soki makamboyo makokende lo lenge kani.
solo balandi radio lisanga ndenge to siko yebisa bino ete tozali na lisolo to toloba masolo pokwa malelo oyo tokokende nango mpenza na lolenge oyo touti koyebisela bino boye baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai, moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudia Ndambo. Rest in peace. solo ndenge toyebisaka bino biso tokozela te baboma biso mpo tokokoka komilobela te mpe soki tolobelaki bao bakoboma sikoyo te ekozala mpe na moto akolobela biso te nde yango biso tolobaka ata soki lisasi babetaki edwi nga te kasi edwi moninga mosusu na ntango ngai nadwi makoki ya kokoba na bomoi na koloba na esika na ye nde na ligne awa mpe tozali na babiso Alexis Kalunga l'écrivain topesi ye mbote mpo tosala na ye lisolo oyo Alexis. Mbote mingi ndeko Yesu mbote solo balandi radio lisanga to kokoba ndenge towutaki kobanda ya libandeli koloba ete mpo na mboka République démocratique du Congo bambula miso mileki 22 ans yango oyo ndenge tozali lelo oyo processus ya démocratisation ndenge leki toki koloba ete tobandela banda mokolo mwa 0 to mwa liboso banda na discours ya Maréchal Mobutu kasi tokosala be histoire oyo mingi na biso mpe toyebi ekozala ta mosu malamu mingi soki tobandi na mokolo oyo asuko toza lelo ndenge Congo ezali mpo totala par rapport mpe ya batante oyo ezalaki na ntango wana mpe na ntango oyo mpe ezali nango nanu kaka oyo tokoki koloba na ntango tozali sikoyo na parlement oyo ezalaka mingi symbole ya démocratie soki esimbi mais oyo ya biso oyo eza contesté na bafraude minene ndenge esalemi mpe na président oyo anommé premier ministre na ye président mpe oyo abimi na fraude monene ndenge esalemi nde tokomituna soki après 22 ans topusani lolenge kani na processus yango oyo ezalaki mpo esala ete transparence mpe eya mpona kati ya multipartisme wana esengeli mpe korespecte non seulement choix ya badirigeant politique ya baacteur politique ndenge baza kopona baparti na bango balingi baévolue kasi korespecte mpe choix ya peuple ndenge ya kopona banani oyo bakozwa direction ya mboka. Alexis solo toza na yo lelo lisusu toko lukana toyeba mpo mwa mikolo mpe mileki banda tosololaki no na radio lisanga soki totali kaka na mokomo ya lelo oyo ndenge mozali na lolenge oyo toyebeli ndenge na baconférence nationale esalemaka na conférence nationale ekomi conférence nationale souveraine na ndenge eyaki kolekele lelo oyo tomona baélection esalemi na bafraude minene ndenge esalemi eza na baacteur politique misusu oyo bazali ya opposition ndenge bamibiangi bakei na bango mpona basiége na parlement ndenge nini oza komonela likambo wana par rapport ya batante oyo ya peuple mpe na ndenge esengeleki processus ya démocratisation esalema. Oui, merci beaucoup pour la parole.
En tout cas, osali très bien, olobito bandelana no awa place tozali lelo po totala ndenge nini tokozonga na nsima. Eza mawa mingi ya komona ke ba acteur politique na kati ya Congo bazolinga bazongisa mboka kaka nsima. Toza na 21e siècle, eza siècle oyo batu civilisation ezo se manifester, il faut développement et monana en tout et pour tout, développement intégral de la personne humaine. Mais na Congo tozo zonga kaka sima. Outaki koloba awa olobi na Hollande cabinet ekwei. Mais le cabinet ya Congo ezoboya kokwea. Ata na ba élection au cabinet ezoboya kaka. Donc eza pasi. Bazolinga ba maintenir mboka na biso, ba maintenir peuple na kati ya ignorance makasi et puis na kati ya illettrisme. Po biloko mibale wana et maintenant ka peuple na kati ya pauvreté ya makasi. Yango zomona soki olandi ba information mboka na biso, moko batu bazoyeba te basala nini. Batu baza penza na ba information makasi te. Talaka ba mboka ngo ndenge ezali. Batu musu na ba quartier ba osala 6 mois sans courant, information ba koyebela ngo wapi, journal batanga pété. Donc eza pasi. Na niveau toza lelo eza mawa mingi ekosenga ke biso ba intellectuel toza na responsabilité munene na kati ya Congo wana. Po biso nde toza susceptible ya kozala na information. Information wana il faut to pesa ngo to expliquer ngo ndenge esengeli na population. Puisque population oyo eza na kati ya ignorance, ndeko nanga Yesu nazo yebisa yo eza population moko akoki ko se réveiller te, mais oyo azana information ya bien koleka aza peuple moko atelemaka et puis a imposer changement na situation na ndenge balobaka. Tala na Congo courant ezate, mai ezate, ba hôpitaux ezate, classe ya malonga ezate, salaire ezalaka kutu te, misala koloba kutu. Donc mais population bavandi bazotala kaka bongo. Je crois que il faut qu'on pesa bango information oyo ekoya ko telemisa bango po ba revendiquer droit na bango. Batu bayebi droit na bango te. Batu bazokanisa kaka ke bon eza bonne volonté ya Kingandi po bango ba vivre. Non, eza bongo te. Alors il faut to meka ko expliquer na population ko pesa information ndenge esengeli po ayeba ko revendiquer ba droit na ye. Na okomona soki tolongoli penza 70 à 80% ba Congolais na kati ya ignorance. Je crois que eloko moko koleka na Congo wana mutu akostope yango ezate kaka ndenge outi ko rappeler biso maréchal Aleli son émotion Maya Miso Tangi ye mutu azaki l'homme le plus fort d'Afrique. Donc omoni il faut to sala nyonso to pesa information ndenge sengeli po mboka ezonga simate, mais to meka komemango moi liboso eza pasi, mais tokoki jamais ko se décourager. Il faut total toujours dans total liboso to imaginer ba scénario nyonso ndenge nini peuple faut accéder na information koyebisa ye ndenge nini, donc kolembisa penza surtout na ba français il faut français zala ya kolemba po peuple a comprendre so to loba minoko na biso to lobango penza po peuple ayoka ayeba a comprendre sens ya bitumba oyo ye il faut a mener pour la dignité na ye. Ya solo très important. Likambo lobi eza très important to prélever pe ba makamsuso toko renforcer awa na lombango likambo ya langue yango ndi mutu ezo véhiculer culture ya bato na tango to tika lebe ko salaka masolo na biso ba campagne na biso na ba langue ya bapaya biso mo toza komiyeba te tozo se retrouver na kati wana te tozo ma culture ya bato mususu baza ko imposer biso makambo na bango nde yango ezo simba toujours. Et puis luto to ko sala pona mama ya zoteka makala na coin to nguba na liboso ya ndako na ye o yango nde abokola nango bana lelo kuta ko mobange ye ayebi ba minoko wana ya makasi te na ba terme ya makasi obolobela pona ete kasi tango bokotinda ye bolobake batelema pona ba droit na bango ye azomona esika ezolekela te azomona ezolekelaka epai ya bato ya ba costume na ba cravate
nde likambo monene bazotinda mpona kende okufa. Voilà, nde likambo monene yango wana eza pasi soki totali nano eloko oyo ya pasi bapesa biso yango wana na langue baimpoze biso ke baintellectuel yango ndenge otangaki wana baza mingi complexe oyo bazokoka pe te koya na po révolution bato bazokanisaka bakende osala na balabala mpo bakende me okokuta ata mosusu bacongolais 6 bafandi baza bango mosusu tout bacongolais bazosala réunion ya likambo na Congo me bazosala yango na minoko ya bapaya na ntango wana nde okomona ntango babimaka soki bato bazobake bamakambo ya congolais bazosala ezo avance na kati na bango moko te eza yango wana po ta mosusu baterme mosusu bazoutilize na balangue mosusu oyo eza ya bango te ekoki otia bango na baconfusion misusu likambo lobi oyo ya enseignement yango wana po démocratie ekendeke na économie pe na niveau ya éducation ya enseignement ya bato instruction soki bato niveau ekomi likolo te mpo kokende kovote ozosala yango na bapapier bacampagne bato bazosala bamingi na baprogramme na bango na badocument donc soki kote wana évolution esalemi te bato mpe bazalaka na mpasi mingi oyo ke l'état moyen ta alokwa na Congo moyen financer baélection eza te awa na pays-bas ndenge toti koloba baza mpe na kati ya badiscussion wana na likambo ya financement ya baélection yango ekokute bango su bamillion nde bazodiskute mpe lisusu me wana eza mbongo bango moko bakobimisa kasi biso kuna na République démocratique du Congo tozosenga na bapaya yango mpe bazozala lokolo moko na kati mosusu libanda bazokonstate bafraude oyo bazomona eza mabe me mpona baintérêt na bango économique baza kotikeleka ndenge wana banque mondiale mpo tika totanga kaka ye mpo gouvernement congolais azokoka te kosalaka barecherche sur baproblème oyo ye moko aza nango auti koloba inefficacité ya l'état ezali kofreine relance économique na République démocratique du Congo wana eza rapport récent oyo ya jeudi oyo ya le 12 avril nde ebimi balobi boye inefficacité ya l'état déficit na ba infrastructure na faiblesse ya secteur privé nde mutu ezali kosala ndenge wana nde bazoloba ete esengeli coordination na ba décision na matière économique eya mise en place ya ba secteur ya responsabilité sociale et puis recours na ba makambo mingi externe ko utiliser par partenaires régionaux par exemple bon tozomona ke bazolingo pesa peka ouverture mingi na l'étranger pour bango pe bazwa ba marché et puis balobi ko ça recours na ba technologie nouvelle donc wana ezali pona ko pesa sikoyo ko appuyer ndenge tolobaki na makambo yo uti ko soulever o ezosala ete na tango gouvernement aza koyeba te kopusa makambo na lolenge wana ezali passé toko rappeler bino ete rapport oyo esalemaki totoloba mémorandum po eza mémorandum ya Banque mondiale avant oyo ya le 12 avril mémorandum ya suko basalaki eza ya 1980 donc tango wana maréchal Oboyoki auti oloba Mobutu Sese Seko Ngbendu azabanga azalaka nano président kasi na ba conclusion na bango balobaki nazo citer si les fondations du système économique ne sont pas révisité, le Zaïre aurait des problèmes dans l'avenir. Bon, Boroki, voilà, fin de citation. Boroki loba, et bandaki kuna kasi bao baza siko na pouvoir, basi basali bambula boni, donc baza na grande partie à responsabilité dans la situation ndenge et zali. Solo, Alexis Kalunga, au Sela Kibiso Penza, ba rappel moko ya kitoko na makanisi oyo o memi biso na yango po soki totali sikoyo totali situation de toza nango sikoyo oyo ya présidence de la république eza nango indiscutable toyebi Papetienne Tshisekedi nde a gagné na élection yango ezaka ka fauteuil moko bato mibale oyo esalaki ete moko na bango afanda ezalaki ye to imposteur aza kuna katani pe banaki pe lakisami nde eza nango discutable te po bakoko rekonte bavoix bango kuna bazoboya po bayebi ete soki esalami ekorevese bango lisusu na bi lisusu po déjà baza revese donc kobandela ba élection pe bakoko lingango te po tokobandela na fraudeur te donc aza disqualifié
Donc, Papa Etienne Tshisekedi, nde aza président, aza élu, eza discutable te. Na parlement nde lokola eza ba siège ebele, oyo eza kosala mobulu nde esengeleki babandela ba élection. Esalemi te. Sikoyo bazali kopropose bato mpo bakende su na badéputation, ndenge toloba, na provincial, ndenge tolobaki awa ete mbongo mpe eza ya bango te, eza ya communauté internationale. Sikoyo mbongo eza te bapusi yango année prochaine. Or ezali na provincial nde mpe Sénat ebimaka. Sikoyo bakozala na Sénat oyo baza nango ndenge bazosala composition na bango wana. Ba distraction nyonso na bazomema nango bato. Eloko nini oyo kasi yo okoki kosola na biso na pokwa oyo pona situation ndenge ezo se présenter sikoyo, ndenge nini tokoki kotambola na yango po esala ete bamema biso bimema te na nzela na bango ya banzube. Bon, omoni eza kaka ndenge nautaki koloba awa responsabilité ya ba intellectuel congolais. Nyonso ezoleka na Congo wana, ba manœuvre nyonso ezoleka wana, lelo tokoloba ndenge nyonso société eza bloquée. Omoni mboka Congo eza na besoin ya ba réforme ya makasi. Ba réforme wana sans la légitimité nécessaire et kozala makasi pona ko appliquer yango. Ba memorandum ndenge outi ko rappeler biso awa depuis temps Mobutu et puis ti lelo bazo continuer ko lobaka kaka pona mboka na biso. Mais il faut to tia penza na makanisi na biso ke biso moko nde toza ba premier responsable ya kobimisa mboka na biso na situation o eza wana. Oyebi na uti kosala ba analyse mikoleleki awa na ekomona ke histoire ya mboka na biso bazo falsifier yango chaque jour awa. Na ko falsifiaka histoire wana ezo pousser lisusu batu makasi na kati ya ignorance. Tozo eba lisusu te eloko nini tokosala. Tokolamuka kaka na tongo balobi aide militaire ko uta soki na ba Belge, soki na ba Canadien, soki na ba Américain. Tobeti maboko tolobi nini? Oui, bango bazoya bako aider biso pona ko former bandeko na biso o bazaka na armée et puis na la police pona ko sécuriser mboka na biso. Omoni to mitiki. Mais soki otali bien, kaka batu moko wana, ba Belge, ba Américain, ba nani, ba discours na bango ezalaka nini? À travers ba multinationales. Il faut ko balkaniser Congo. Mais comment biso ba intellectuel congolais tozo comprendre ba makambo wana et puis tozo koka ko s'opposer nango te et puis ko réveiller peuple ko yeba bango que attention toza ba premier responsable pour na ko imposer changement ndenge biso to linyango na mboka na biso. Donc omoni ke eza ba makambo moko assez compliqué. Ata situation oyo ndenge bandeko mususu bazo crier patriotisme na ndenge ya ba congolais. Il faut toyeba siko ko définir patriotisme yango eza ndenge nini? Eza nini exactement? Est-ce que eza makambo ya bomoni fraude? Tout de suite après, puisque Mundela lobby ke eko changer ordre d'arrivée te biso tout lobby oui, eko changer ordre d'arrivée te metoko takabo to salabo. Non. Ndeko nangai, toza na responsabilité énorme. Na moya lelo, il fallait de au sali très bien dengue émission et puis est tombé le 24. Il faut Congolais non soit s'interroger. Il faut Congolais non soit s'interroger. Bah à qui non soit tout ça là qui il y a processus démocratique. Qui est culminé pour la première fois dans l'histoire. Peuple a surveillé moko ba élection dengue uti koleka na Congo. Résultat na lopoto implacable. Le président sortant va écarter. Mais par la force, Moutou Avandi. Mais biso ba intellectuel tokolobanin. Non, peuple, il faut résister. Nous allons une semaine et bomagaba tout il y a un mois et bomagate. Puisque on a besoin de prier, bah 21 jours, bah 40 jours. Mais pourquoi ne pas résister pour nous imposer changement en Mboka? Eza vraiment passé.
eza pasi, mais il faut qu'on soit toujours na elikia ndenge boza wana, il faut qu'on continue à côté à ba congolais, côté à faire comprendre au comment que petit à petit tokobanda koyeba façon nini ya ko réclamer ba droit na biso, et koyeba ke o eza droit na ngai eza don ya muto yo te, puisque muto aza pauvre azaki na eloko moko te akozwa mbongo wapi po apesa ngai mbongo oyo azozwa eza ya biso nyonso na kati ya mboka oyo, donc eza don na ye te, mais eza droit na ngai, eza droit ya mututu oyo aza congolais. Donc eza na babiloko moko il faut toyeba ndenge nini ko canaliser yango po ba discours ya mindele ya bapaya ezala na impact ya makasi na bamboka na biso te. Donc eza devoir moko il faut biso nyonso ba bengami ba intellectuel o baza na information ba meka ko réfléchir là-dessus, et puis dès demain to banda déjà ko pesa ka information na ba moyen nyonso toza nango po peuple atele manandenge moko ya bien. Ya solo toyoki makambo lobi eza penza na motu ya likambo lobi ete situation na mboka République démocratique du Congo ezosenga ba réforme moko ya makasi oyo ezali kosenga légitimité moko ya monene na pouvoir kuna pona makambo ekende po soki totali koluka koya na likambo ya balkanisation kuna na Congo eza nango mingi kaka baluka ete est ezala na vide ya légitimité po bayebi yango aussi longtemps que bayebi Kinshasa aza ko contrôler est République démocratique du Congo te po baluka ba sala ndenge basi babanda ko sala alliance moko kuna ya ba pays misusu eza na ba frontière wana lokola Rwanda, Burundi, Uganda ndenge ba koma ko partager ba richesse ya République démocratique du Congo, donc na profit ya ba pays wana mususu parce que kuna vide ya légitimité ezali. Donc wana bango mo pe ba ebi yango na ba na politique na bango ndenge bazo sala na ba pays occidentaux, en particulier pe na ba Pays-Bas. Donc likambo wana soulever eza likambo monene kasi koyo na ba intellectuel pe ndenge olobi likambo stratégie pe po soki totali tomoni ete na likambo oyo penza na matière oyo monene mamo eloko babengaka protectionnisme oyo bato lelo bakoma kobanga koloba pe to kendeke nango na bokebi kala esalisaka bamboko oyo tozali mpona baprotéger bamarché na bango interne mpo baluka kokoma makasi mpo baya kofungola baporte na libanda. Kasi biso nanu to créer économie ya biso moko te bango bato baza kopie e baye lisusu na ba multinationale na bango ndenge lobi baya suku envahir lisusu ba marché oyo kutu eza kutu na pouvoir d'achat te epa na biso, donc po eya lisusu kaka epa na bango na bénéfice na bango toujours. Tomonaki na Emery Patrice Lumumba ndenge atelemaki po aloba vérité na makambo yango ezalaki likambo monene oyo bandaki kopeze soki bato batiaki matoi malamu eza likambo ya économie oyo ezosenga ete biso moko tozala maître na ba richesse na biso na destin na biso ezalaki kaka na politique te multipartisme oyo ndenge tokomona sikoyo ndenge bazosoutenir bafraude mpona légitimité ezala te na bato bazozwa pouvoir mpo bakoka kozwa bamesure wana ya minene te ndenge ndeko Alexis Kalunga l'écrivain na longisio ndenge olobi. Soki totali na Laurent Désiré Kabila malgré yaki kokata processus yango na minduki oyo esalaki pete akokaki koorganize baélection te na mikolo azalaki po mikolo afandaki na pouvoir ezalaki pe mingi mpona aorganize baélection soki pa azangaki nde mbongo po abandaki koboya koorganize baélection na mbongo bapaya alobaki yango pe ye moko ntango aye kobengana balie na ye ya bapays oyo nauti otanga wana po bamonaki sikoyo ete akoya kosala sikoyo alliance makasi na banationaux ekoya kopesa légitimité makasi na pouvoir na eta mosusu mpe na popularité oyo ekoki kosala ete soki aorganize baélection ntango mosusu bavote ye ou azala na force makasi na parlement au cas où akoleka président te soki arespecte basali nini babomi ye mpona koluka kokase likambo wana mpo bamesure wana ya makasi ya minene eya te na profit ya peuple congolais.
sikoyo tomoni yango lisusu na papa Etienne Tshisekedi pona kotanga likambo ya zairianisation te pona tango wana ezalaki parti unique na guerre froide ba légitimité ezalaki na ndenge mosusu bomonaki ba mesure Mobutu azwaki ba betaki elisasi te basaki eloko te donc ezali pona koappuye likambo lobi eza na nzela sikoyo na papa Etienne Tshisekedi bamoni likambo ya légitimité wana ndenge eza koya makasi pona se rappelaka toujours ndenge alobaki soki na bosani te ezalaki na RFI samedi ya liboso ya vote esalama lendi batunaki ye soki akomi président akosala nini pona mission ya Nations Unies oyo eza siko MONUSCO alobaki tosalela bango feti munene to remercier bango mosala na bango esili bakei parce que il faut armée na biso moko nde ezwa makambo maboko biso moko tofandisa makambo po tango wana baproblème eko wumela lisusu te donc toza komona bien na ba makambo na batu oyo ndenge na tangi oyo ozomona yo moko sikoyo tokoki mituna pe intellectuel politicien congolais moto nyonso aza s'intéresser na stratégie nini politique oyo kasi tokoki ko adopter na ba situation parce que monguna tango ye aza kopusa na pempe na biso azoluka yeba biso toza banani tozokanisa ndenge nini tokosala nini contre ye pas pour ye mais contre ye eloko azoluka yeba po ayeba komesurer risque oyo ezali kasi biso lolenge kani oyo tokoki koyeba kokende nango ozo-obligé te pona o panza stratégie nyonso tu na radio eza public mais kopesa kaka ta début ya réflexion nakopesa kaka exemple ya moke zwa famille moko eya composé na papa mama na bana papa wana soki na kati ya famille wana soki bamoni ndenge famille ezotambola bana mibale bazoderange famille mingi bamosusu baa bamiyibi mosusu akoki koboma mutu facilement puisque esprit na ye eza orienté vraiment na gauche bamosusu baza bien mais oyo komona ke bao baza bien baza moins ebele tokosala nini bakoorganize famille autour ya baoyo baza bien bamonte stratégie moko ya bien balobi sikoyo awa biso nde tokoimpose changement na kati ya ndako oyo aza moyibi tokotiela ye mibeko il faut a répondre na mibeko wana na kati ya famille na biso awa soki aboyi mibeko wana tofungoli porte il faut aza libanda alinga te libanda puisque biso toza ebele alors na mibeko bakokata na kati ya famille je crois que bakokende koetale yango ndenge yo moko uti koloba awa bakokende koyebisa bana oyo ya mabe te oyo ya mabe bakoyebisa bango kake a partir ya lelo na kati ya ndako awa botala il faut kolanda lokolo oyo akosalela yango te libanda siko na niveau ya mboka na biso eloko ezangaki biso bakongolais depuis temps ya Mobutu toza nango lelo eza nini eloko babengi na français mobilisation générale. Il y a plus de 80% des Congolais baza mobilisés, peut-être 90% baza mobilisés et puis baza na mo changement na kati ya mitu na bango. Il faut to sala nini, il faut to s'organiser sikoyo autour ya idéal ya changement wana. Toko mema siko changement wana ndenge nini. Soki to s'organiser, to kende osenga autorisation epa nani. Poto yebisa yeke bobiso tolingo to s'organiser. Non, to ana kati ya famille to s'organiser, to ana minoko na biso to lobaka, to koloba, to yokanaka, to lokola ba tuti na ba utute, de tribu me po ba yokana izaka pasi. Mais to ko yokana et puis to lobi bo sikoyo awa pona ko organiser société na biso kingandi na kingandi. Il faut bazala libanda. Lelo toza na raison valable ya ko rétablir ordre na kati ya mboka na biso. Élection esalemaki. Makambo nyonso eza clair. Plus de 100 jours sans gouvernement ezolakisa ke eza moyibi. Mutu eza na kati ya Congo wana. Exemple na pesi ya famille mwana moyibi ba osala yenini. Toza ebele o baza quand même na ba esprit ya bien.
tokoki s'organiser te et puis tosali o tokoki kosala tokosenga autorisation epa nani mpona kotia ordre na kati ya mboka na biso tokozela kaka mutu oyo azolinga balkanisation ya mboka na biso mpo aya non mutu wana nde biso surtout biso baintellectuel ndenge tokopeselela information sikoyo na bandeko na biso puis bazala mesure ya kobomba information wana voilà un autre volet ya bamakambo yango po ndenge tokopeselela information mutu na mutu a comprendre information wana et puis a gérer information malamu okomona tokopoze baacte na mboka wana ndeko na ngai Yesu mindele bakokoma balivre mosusu ya histoire mais tokoyebisa bango ke histoire oyo bozokoma eza oyo Lumumba alobaki ke na Afrique bakokoma baafrikain bakokoma bango moko bahistoire na bango na biso bakongole tozokoma histoire oyo bato bakokomprendre te histoire moko ya makasi ezokomama na kati ya Congo wana esengeli siko tomeka kokanalize bato tu oyo baza na esprit ya bien oyo balingi mboka wana kotia à part bavagabond politique nyonso wana basala bapolitique ya mabumu na bango no il faut kokipe kutu bango te ça fait partie ya bano ya miyibi toana bango na kati ya ndako ndenge napesaki exemple ya famille yao baza minoritaire mais il faut toyeba ndenge nini koisole bango koignore bango kopesa bango espace pamba te koignore complètement kopesa siko information na bato bazo souffrir o bazangi mai o bazangi courant o baza na droit à information te o bayebi lisu salaire te o baza ba chômeur à longue durée bato nyonso na kosolola na bango koyeba siko ndenge nini toko imposer changement na mboka wana ata baza na ba arme ndeko na ngai bato basalaki ba arme ebomaka kaka bango moko te kaka kuna na Kongo nde tokokanisaki ba arme kobomaka kaka biso ebomaka mpe bato oyo baza nango donc place toza nango lelo oyo le 24 il faut tosala inventaire depuis Mobutu alelaki ti lelo to avancer na combien de pas mais soki kaka to répondre na question wana toko telema toke ko rétablir ba élection le 28 novembre 2011 toko telema penza to rétablir yango tokozela mutu mususu ako crier pa na bisote ba mususu bazo ko crier biso to kanisi ke baza na biso alors que baza na bisote une façon ya ko lalisa biso pongi ko gagner temps et puis tito ko se fatiguer il faut deto la moka to s'organiser biso moko to imposer changement na mboka na biso bato to ko imposer changement bango mutu ba Holanda biso wana za mboka na biso na conférence de Berlin tozalaka te ba décider ba pesi biso mboka wana donc eza don de Dieu biso moko siko toza na devoir sacré ya ko défendre mboka wana en tout et pour tout il faut to pesa nde information na bandeko na biso po mutu azala na idée na mutu na eteke awa nazokende bakoboma ngai non mais ozo kufa déjà petit feu ozo lia bien te eza ko kufa ti mutu il fallait peut-être okufa tara ba 90 ans mais kolia mabe 58 ans kaka mutu akena sa mabele donc omoni ke eza bien te et puis mutu avanda longtemps sans musala non eza ba makambo bien te lelo oyo il faut toyeba batu basi baleli mingi banzela na Congo ezalaka lisusu te courant ezalaka lisusu te il faut dire encore quoi bato bazoyiba bango kaka to banda kosala kotala bango kaka bongo bato basi basali 5 ans 10 ans de pouvoir basala eloko moko te mais il faut les chasser et les remplacer par d'autres ya solo ndenge lobi wana eza penza na mutuya to ebete banda mukoma lelo to miti biso surtout na réflexion ya opération toit d'araignée po ndenge to ebi araignée ndenge asalaka toit na ye boyebi ndenge yango ezalaka ye aza na kati asali toit na ye ndenge ezali ndenge wana tomonaka mwa banyama mike ndenge bayaka kokangama wana soki balingaki baya na influence ya mabe tokanisa opération toit d'araignée toluka kotonga yango malamu po tokende na esiko esengeli tokoma likambo na b'intérêt eza likambo monene parce que faut toyeba pe ko définir intérêt eza ya peuple pe toyeba koza sima na yango po eza kaka koyeba ko définir yango ko reconnaître yango te
mais kozala pesima na yango kozala liboso nango te po wana oleki yango okomona nde intérêt na yo mais kozala sima ya intérêt wana po opusaka yango liboso soki olingi okee liboso fo pusa yango su liboso na este kuna République démocratique du Congo soki baguerre wana ezali ti lelo oyo eza likambo ya intérêt ya baétranger po manduki wana basalaka yango na Congo te basalaka yango na Rwanda te na Uganda te na Burundi te koltan ntango baza kopie yango ezokende nzela ya Rwanda po yake koma na bapays occidentaux awa bazosala nango batelefone mobile ezali na Rwanda te ezali ordinateur bazosala kuna na Rwanda te donc bango pe baza koutilize bango lokola canal pona makambo ya kotonda kasi douceur oyo biso toza nango awa na batu oyo bafandisi makambo nyonso tu oyo bamillion ya bato baza kokufa kuna na este esengeli ta mosusu pe to mituna s'il fallait pas totia bango nde baresponsable ya basituation wana po bayeba ete baza bacomplice po tozoba bango soki bosali te tokomona bino mpe oka bacomplice non baza déjà bacomplice toyebi yango toza na baliste ya baentreprise na bango tozoyebisa tozolobela bango mais en même temps biso moko mpe il faut tomenaka siko baaction sur terrain il faut tosala baaction puisque eza liberté na biso eza dignité na biso bango mutu bakoya kopesa biso yango te eza biso puisque l'air bango mpe bazalaka bongo te bango mpe babundaki ti bakoma lelo ndenge baza boy donc il nous appartient aussi ya kotelema na modèle oyo tokotelema soki bato bazoluka liberté ezalaka na voie unique te nyonso tokoloba ngo te mais il faut koyebisa kaka bato ti bakoya comprendre que ventre affamé na point d'oreille donc oyo ekosalema kaka pourvu que emema biso na paradis oyo ya biso lelo Congo on peut tout dire Congo est un village on ne peut pas avoir peur de mots Congo est un village plus de 50 ans mboka ezala ndenge wana bakotia baimage bamai ezotonda na babalabala ainsi de suite banini bakure ezalaka te donc eloko moko indice ya développement nul ndeko na ngai il faut toloba lisusu nini tokoattendre nini na moto tosi toyoka baslogan nyonso tosi toyoka badiscours nyonso ya bien maréchal apesa badiscours magistral na ndenge tosi toyoka nyonso bakomi kokotisa biso lisusu baslogan na baslogan mais tokobanda kaka kotia matoi na biso koyoka babiloko wana non il faut expliquer siko peuple qu'est-ce qu'il faut faire bureau d'études siko il faut esala musala nango il faut kopesa information na o bako exécuter ba plan il faut bazala to gérer information ndenge sengeli mais biso ba congolais nde tozela eloko ya bien to comprendre kango avec difficulté mabe na biso yango wana mais il faut expliquer batu il faut ko expliquer kaka eloko ya bien komona congolais akomi ko traîner makolo ndenge balobaka po atambola akende vers eloko ya bien mais soki omonika eloko ya mabe il est le premier il va se lever à 6 heures du matin à Kei mais eloko ya bien akoya na 3 heures de retard ya solo penza soutien ya Imperium likambo lobi oui soutien ya Imperium yango eza très important bato comprendre sens nango te bato balingi kaka nyonso toloba kaka au grand jour non siko eza mutu na mutu faut comprendre ba intellectuel il faut ba comprendre loko nini balobi na kati ya makambo yango et puis il faut kopesa information na bao baza na tina nango ko expliquer bango très bien mutu na mutu azo réagir na ndenge ya calme eza makambo kosalela ka ba makelele te bato na biso nde bao comprendre te makambo nyonso balobaka kaka bongo te biso de tolobaka tellement nyonso ya malamu à haute voix mais ya mabe tokomi kobomba eza ndenge wana dénoncer le mal biso to dénoncer kasikonde les biens pour esala biso lisusu mabe donc il faut to sola biso ba intellectuel to na responsabilité numéro 1 na kati ya situation mboka Congo il faut to yeba ko recadrer batir na biso ko mobiliser bandeko na biso ko pesa bango information ndenge sengeli po to meka ko s'en sortir ya solo pamba te bato na biso bakokweya na syndrome babengaka ya Stockholm po mingi baza kokweya nango buro na yo mutu anyongi yo atie yo na nzala apesi yo pasi tango aye kopesa o mwa eloko moke olobi ye wana il faut soutenir non
yango wana penza esengeli likambo lobi eza mosala monene fo toyeba ndenge nini boye ozomona baoccidentaux basalaka nyonso bayaki na bible na dollar baye nango nzela moko mpona baluka ndenge nini bakofanda bafanda mpenza makasi misisa esi lenda kuna na bamboka na biso eza mosala monene soki ndeko Alexis oza koloba baintellectuel mais est-ce qu'on passe passer baintellectuel na biso bazokoma baintellectuel na culture ya bato mosusu ya bato bazonionga biso nde yango wana nga namonaka ete na baintellectuel ya lolenge wana ezali kaka pasi mingi mpo tokoka kobima mais soki ntango mosusu tolukaki tosinspire na pasi oyo ya ndenge na oteka koloba mamo azoteka makala na ye tonguba ndenge abokola famille meme na ekonomi ba théorie ekonomi ya minene koki kobima na ba mama wana kaka ya mboka na biso ke ba intellectuel oyo batangi ba théorie oyo eza ya ba marxisme na soki banani yango wana bazokoka ko appliquer yango te na mboka na biso ke soki ozosenga devoir ya ba intellectuel wana il faut ezala na regard moko tourné vers l'intérieur pour regard na biso eza mingi tourné vers l'extérieur et toujours que nebeli banda peut toujours espérer toujours na soutien pe solution ya libanda totala ndenge bato libanda baza ko sala na Congo pe to senga bango basala yango malamu eloko yo lobi lelo na poko lelo za motuya biso moko nde toza ba acteur biso nde photo sala to telema acteur to ba premier responsable oyebi il faut to sala effort to expliquer bato Laurent Désiré Kabila afrenaki mwa muke guerre na bango ya AFDL biso to croyaki que ezo ya ko libérer biso c'est aussi une falsification de l'histoire et puis une façon de nous maintenir dans l'ignorance guerre à AFDL biso to kanisa ki to mona ki ngondenge mususu alors que yaki ko maintenir biso lisusu kana ba makambo buzo bandenge to zaki na ngota mobutu mais au moins qu'est-ce qu'il faut signaler na présence à Kabila na kati ya mboka wana Laurent Désiré quoi il faut pas que ça la amalgame bon Laurent Désiré Kabila a sali 2 ans et demi, 3 ans au pouvoir. Tout le monde qui y a Fonds monétaire na kati ya Congo te, Banque mondiale tout le monde qui bangote, Club de Paris, Club de Londres, Banque africaine de développement, tout le monde qui bangote. Mais pays est banda ko vivre. Et banda ko vivre ndenge nini. Taux d'inflation ezalaki na niveau nini. Mais Laurent Désiré Kabila lalika kalamuki na tongo boya lobi non, il faut augmenter nos salaires à bas militaires $100. Les militaires qui étaient payés ici c'est $20. Équivalent à $20. Alamuki kaka boya bi $100 na ba fonctionnaire. Na no salaire ta recensement ba militaire baza combien ba fonctionnaire ba abika ka $100 et puis azo fout en chaque fin du mois. Babilo kwa bongo et sengeli to mekasiko kozwa ba information nyonso wana to expliquer ba tuke no mboka na biso oyo ndenge za boye Congo. A priori ndenge bango moko balobaka na lopoto to ana besoin bapayate. Donc il suffit tout simplement de s'organiser muke na kati ya Congo. Oyo alingia somba eloko na biso aye ko somba kaka na Congo na tiki mbongo wana ezo alimenter économie na biso. Il faut que tu expliques le mécanisme nyonso avec facilité de konanga Yesu. Au comment on va comprendre que ce n'est pas la Belgique. La Belgique doit venir faire des courbettes chez nous. Les gens doivent le savoir. La Belgique va construire un Mbongo Congo. Léopold Alobanini. Nyonso production kuneza pour la Belgique, ce n'est pas pour développer le Congo. Si les lots, ils ont continué. C'est à nous d'expliquer pourquoi ils ont bloqué la société Nabiso. Si tu bima na ba piège wana. Ce qui to bimi 10 ans ezebele. 10 ans ezebele. Banzela ekomona na pona ko relier Congo wana. Kolongolango nanu na enclavement. Ba province ebele za enclavé. Ce qui kaka ba province comme relier. To ko stimuler biso moko marché intérieur, to za na marché intérieur très important na Congo. Le nord et le sud, l'est et l'ouest. En passant par le centre. Biloko ndenge na ndenge eza na Congo côté comme à gauche côté comme à droite ainsi de suite. Biso moko nan. Et puis les 9 frontières échange wana. Mais Congo se développer assez rapidement. France Fanon Aloba, le revolver du développement du Congo se trouve au Congo, mais il faut un bon dirigeant pour mettre son petit doigt sur la gâchette et sortir
comment on appelle ça, la balle fatale pour que le mécanisme soit enclenché. Oyebi, de konangai, il faut tout ça l'effort. To l'embatter, mais to expliquer na bande konabiso ba eba ke biso moko toza ba acteur et puis toza capable. Toza capable. Oui. To mekaka ko s'organiser et tout va bien se passer. C'est vrai, ndengo lobi wana po ngonga pezo mabiso na bokuse na kopesa exemple ya Hollande na Este. Ba botola ki ndambo ya Ouest ya Allemagne ezaki conséquence ya deuxième guerre mondiale et loko nini baya kosa na sima wana batwaki ka quelques kilomètres une soixantaine ya ba kilomètres après baya ki ozongi songa après quelques années mais tant ba du yango langue na ba enseignement tout échangé comme ki néerlandais ezaki sous allemand et ba entrepreneur néerlandais ba kota ki kuna ba envahir territoire tant baya ko zongi sango siko na Allemagne donc ba loba bango moko Pays-Bas a gagné et le koni a gagné que marché na bango économie na bango commerce na bango nde ekoma ko dominer na territoire wana ou ezonga allemand donc eza pour comprendre le oni baza ko ça na est ba misusu ba pa ya bakota ba s'installer nde sengeli penza to tia makanisi na biso makasi nde ko Alexis Kalunga 30 secondes pona o kabana balandi radio Lisanga. Bon, tozana défi munene pour mboka na biso, je pense que tout tourne autour de l'information. Balobara en français, un peuple mieux informé est celui qui arrive facilement à imposer un changement à sa situation. Donc, tout élément, toute cette information, pour tous les belés, tous se mobiliser pour mboka na biso. Je crois qu'on aura sinon on a régresser toujours, mais il faut tout ça là tout pour token de liboso. Merci ndeko Alexis Kalunga pona ndengo bembeli biso maloba kitoko na poka malelo 24 avril 1990 24 avril 2012 22 ans processus démocratique et démocratisation na mboka République démocratique du Congo ba raté wana zaki wa bino suki tenge to pesi bino poko elamo mokolo mwa jeudi na 19h to zana bino lisusu iko boma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te